Nzambe abokasi bonso apambola bino banso. Lelo tozobanda série ya enseignement likolo ya bomoko unité. Mbala eleka toyebisa bino mission ya puissance pour la vie de notre nation. Tolobi ete mission ya lingomba na biso ezali mpona kotia liboso ya bana mboka bana Congo ba solution ya kolo Nzambe selon to eyenge bene ya liloba na ye po ete basalela yango na bokambaka mboka pe na bomoi na bango. Moko ya ba solution ya kolo Nzambe mpona bana Congo ezali bomoko. Biso ba Congolais soki to yokani, biso ba Congolais ya République démocratique du Congo, soki to komi bomoko, to yokani, to komi moko, to ko confondre banguna na biso. Thème ya biso ya lelo, tozo banda ya lelo, ezali nini? Unité ya nzoto moko, o ebiangami République démocratique du Congo. PPVN azali ko proposer na ba Congolais po ete basangana bazala na bomoko pe ba fonctionner lokola nzoto ya motu. Yo ndeko zotala ngai ozana nzoto physique tolingi ke biso bana Congo to fonctionner lokola ndenge nzoto na ezali. Toko kenena liuba Nzambe po totala ndakisa ya bomoko tozokoloba. Ndenge nini nzoto esengele fonctionner. Nzoto physique mais na lité ya biso totala ndenge nini biso bana Congo esengele to fonctionner ensemble. Toko kende na 1 Corinthiens chapitre 12 toko tanga à partir verset 14 tina verset 26. Liloba Nzambe ezoloba boy. Nzoto ezali kaka eteni moko te. Kasi nzoto ezali na biteni ebele. Soki lokolo elobi po ete nazali loboko te, nazali na nzoto te. Est-ce que na bolobaka ndenge wana lokolo ezali ko fait partie ya nzoto te? Soki litoyi elobi po ete nazali lisu te, nazali ko fait partie ya nzoto te. Na bolobaka ndenge wana est-ce que ezali ezoko fait partie ya nzoto te? Ezali mutuna. Soki nzoto mobimba ezalaki lisu, alors litoyi ekozala wapi? Soki nzoto mobimba ezalaki litoyi, alors zolo ekozala wapi? Tokoyoka na nini? Donc soki nzoto mobimba ezalaki lisu, ningoloba tokoyoka te. Soki nzoto mobimba ezalaki dolitoyi, bon tokoyoka solo eloko biloko te. Sikoyo Nzambe ati eteni moko na moko na kati ya nzoto lokola ye moko alingi. Nani ati mutu moko na moko to eteni moko na moko na kati ya nzoto lokola alingi? Ezali Nzambe. Ba biteni ya nzoto biteni bisengaki te na Nzambe atia bango bisika bazali. Me Nzambe na makanisi maye asali nzoto ya mutu ati biteni na bisika biye bazali. Ndenge moko pona biso bana Congo. Mutuna na otuna bino yango. Yo ndeko na ngai Congolais to Congolaise. Est-ce que okomaka mukanda epa Nzambe po obotama na Congo? Okoma mukanda te? Biso banso ba Congolais tokomaki mikanda epa Nzambe te. Mais Nzambe na grâce na ngolu na ye. Nzambe ayebaka makambo maso alingi ke biso tobotama na Congo tozala ba Congolais. Alors yango wana biso tozoko senga na bana Congo. Esengeli bayeba ke bango bazali moko na bango bazali important.
et puis bazali responsable ya bon fonctionnement ya nzoto tobengi yango RDC. Nzambe na bopesaka biso mboka wana mabele wana ya Congo. Nzambe na bolingisaka ke biso tobotama na République démocratique du Congo. Ayebaka avant même que mokili salama que ba Congolais bakozala capable ya kokamba mboka na bango. Nzambe ayebaki yango. Pona nini? Po ete Nzambe asalaka erreur te. Nzambe abungaka te. Oh Nzambe asali yango eza malamu. Parce que Nzambe asalaka erreur te. Mais kasi bato mususu bazo kanisa. Bazo kolobaka ke Congo eleki munene. Alors moyen ko kambango ezali te. Na tina wana bango bazana makanisi ya kopanza Congo na biteni. Message na biso e pa bato wana ezali boy. Soki balingi ba panza Congo. Esengeli bakende liboso bakanga Nzambe, bakanga maboko, bakanga maboko ya Nzambe na singa. Nzamba akela likona se bake bakangie na singa, maboko mae na singa. Nde bakokoka kosala makambo oyo bazosala. Mais soko bazali capable te kokende kokanga Nzambe maboko na mibale, manso bazosala eko échouer. Bako vana na ba bureau na bango, bazosala ba plan, ba concevoir ba idée na bango, ba décider to kokende kopanza Congo. Ba plan na bango wana o bazosala. Soki ezali conforme na volonté ya Nzambe. Bakolonga nango. Mais plan bazosala et lokola ezali contraire na mokano ya Nzambe. Bakuta Nzambe na nzela. Ba plan na bango nyonso wana ekozika pe kubwakama na fleuve Congo. Tukokoba kotanga na 1 Corinthiens 12. Soki biteni nyonso nzoto ezaki kaka membre moko eteni moko. Mais nzoto kozala wapi? Kasi sikoyo biteni na kati ya nzoto. Nzoto ezaka kaka moko. Mais biteni ezali ebele. Congo ezali kaka moko. République démocratique du Congo ezali kaka moko. Mais ba membre bazali ebele, ba Congolais na ba Congolais bazali ebele na kati ya nzoto wana Congo. Na kati ya nzoto physique lisu ekokite eloba na loboko. Nga na sengeli na yote. To mutu eloba na makolo. Naza besoin na yote. Wana eza nzoto physique. Siko to kene na nzoto tozo benga nga wa RDC. Eza na ba membre ebele, ba Congolais na ba Congolaises. Mon Congo akoko loba teke na Muswahili. Non, yana sengeli na yote. Po za Muswahili. Vice versa. To mungala loba na muluba bi, ngana sengeli na yote. Vice versa. Ezala Mokongo, ezala Mungala, ezala Muswahili, ezala Muluba. Bango banso, bazali membre ya koro tozobenga nzoto tozobenga RDC. Et moko na moko azali très important. Nzambe nde ati moko na moko na koro wana Congo, azana rôle na ya ko jouer, azana fonction na ya sengela exercer na kati ya koro po ete nzoto wana Congo fonctionner malamu. Tukokoba na kotanga na 1 Corinthiens 12. Mais biteni oyo tomonaka na nzoto na biso ezali nécessaire te. Yango nde biso bato. Topesaka yango lokumu mingi. Tozoko entouré yango na ba honneur makambo ebele. Tozobongisa yango. Alors, biteni ya nzoto oyo ezali moins honnête. Yango nde ezoko recevoir ba honneur mingi. Kasi biteni biza honnête bazwaka honneur mingi te. Talaka na nzoto na yo. Biteni ya nzoto no ezalaka ya kobombama. Yango nde opesaka yango ba honneur mingi. Wala libanda kutu okipaka yango mingi te. Mais na liloba Nzambe ezoloba walobi nini tokotanga wabi Nzambe asala nzoto na manière que apesa honneur mingi na oyo ezokozanga. Pona nini? Po ete Nzambe alingi teke bokabwani division ezala na kati ya nzoto. Kasi biteni
oyo nzoto basalisana na kati na bango. Liloba Nzambe lobi ke Nzambe alingi te ke division bokabwanileza na kati ya nzoto physique. Division na kati ya nzoto eza mokano ya Nzambe te. Volonté ya Nzambe ezali nde unité na nzoto. Volonté ya Nzambe eza unité ya RDC. Ndenge nzoto physique eza uni, eza moko pe ezoko fonctionner kitoko. Ba membre ya corps, tala nzoto non physique. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai mobali. Tala nzoto non physique. Eza na biteni ebele. Est-ce que biteni ya nzoto non bazana bokabwane na kati na bango? Mokolo moko te mutu ekoloba bino, lelo nga asengi na makolo te. Parce que soko olamuki na mbeto, makolo etelemi, mutu ezolanda. Donc biteni ya nzoto ya yo ekabwanaka te. Biso tolingi ke biteni ba membre ya corps o ya RDC, ba congolais na ba congolaise, bazala uni, ba fonctionner lokola nzoto toza nango physique. Tolingi te division ezala nzoto oyo tobengi RDC. Tango tozali divisé, banguna na biso bazo seka, bazo sepela. Nde bakolonga. Soko to yokani, toza na bomoko, to sangani, to komi moko, toza uni. Banguna na biso bakozala confondu, banguna na biso bakozonga sima. Esengeli boye bake bokabwani na nzoto. Division, ndenge na uta oloba, euta pa kolo Nzambe te. Mais division euta pa Nzambe oya se. Yende akabola kabato. Potso akaboli yende akorenyi. Tukoko bakotanga makomi. E soki eteni moko eza na pasi. Biteni bisusu nyonso esengeli eyoka pasi yango na ye. Soki eteni moko ezali honoré, ekumisami, esengeli biteni nyonso to ekumisama na yango. Totala ndakisa ba congolais o bazali membre ya corps RDC, o bazana est, o bazana province orientale, bazana pasi. Selon le Nzambe to otanga, ba congolais banson esengeli bayoka pasi o bango bazali komona. Esengeli ba partager na bango. Po nini? Tala eteni no loboko no ya muke, musapio ya muke. Soki ezoki pasi o koyoka wana loboko ya muke. Esuka kaka wate biteni nyonso to ya nzoto. Bakoyoka pasi oyo ndenge ozoki awo. Eza nzoto mobimba. Ndenge esengeli to ressentir na situation ezo passer na est. Biso ba congolais banson esengeli to zala concerné. Esengeli zala likambo ya biso, esengeli to zala uni. To participer na souffrance na bango. Po ete to koka kolonga monguna. Ba membre ya corps RDC bazana ba fonction différente. Quand ndenge nzoto physique ezana ba fonction différente. Ba membre ya corps physique bazana ba fonction différente. To kamatanda kisa ya corps physique. Maboko mayo bazana ba fonction différente na makolo mayo. Donc makolo mayo makosala mokolo moko te misala ya maboko. Et vice versa maboko mokolo moko te bakosala mission to fonction ba exercer fonction ya makolo. Totala mwa zolo nayo na monoko nayo baza ko exercer ba fonction ndenge moko te. Monoko nayo ezosala fonction mususu ya kolia, mais zolo nayo eza na fonction mususu ya koyoka solo. Donc kasi eteni moko na kati ya nzoto eza ko contribuer pour ete nzoto physique et fonctionner malamu. Ndenge moko pe pana nzoto to bengi yango RDC. Congolais moko na moko, congolaise moko na moko azali unique, azali important pour un bon fonctionnement na corps au Congo. Soki yo congolais to congolaise na conception na yo moni ke congolais mosusu to congolais mosusu azana tinate, yo ozana erreur. Parce que fonction oyo zo exercer ezate que fonction oyo moto musu akosala. Yo za unique.
oyo ba membre nyonso ya Congo baza important pour être Congo et fonctionner malamu. Pona kosukisa towuti ko kabola liloba nzambe sur unité bomoko. Puissance pour la vie de notre nation azo tia liboso ya peuple congolais. Solution moko ya kolonzambe pour être basalela yango. Ko solution ozani eza bomoko unité. Nous avons proposé que tous à la unis peut fonctionner lokola nzoto physique to zanango. To yebi ke nzoto ezana bitene ebele et que nakati biteni wana moko na moko ya nzoto babiteni nyonso tuto eteni moko na moko ezana rôle nango, ezana importance nango, ezana fonction nango ya ko jouer nakati ya corps. Ba membre ya corps physique oto zanango basenga kate na nzambe atia bango esika bazali. Lolenge moko na bana Congo ba congolais ba komaka te mikanda pa nzambe ba botama ba congolais. Nzambe na grâce ya nae na bolingo nae a décidé que biso to botama na Congo to koma ba congolais. Alors nzambe alingi ke biso pe ba membre biteni ya corps Congo RDC to fonctionner ensemble, tous à la unis, moko na moko a contribuer, a jouer rôle nae, a exercer fonction nae pour être nzoto ba bengiango République démocratique du Congo et fonctionner malamu. Soko to sangani ensemble, banguna na biso ba kozala confondu ba kozonga sima. Soki to tiki nzambe oyo ase akaboli biso, banguna na biso ba ko exploiter yango, ba ko continuer ko nyokola biso. Donc chaque Congolais a unique, peut azali important pour un bon fonctionnement accord oyo to bengi RDC. Nzambende a disposé ba membre accord physique to zanango pour être division ezalate. Soko talenzo to non physique, soko lamuki na tongo, tango zo tambola, division za na accord te physique. Ndenge moko nzambe alingi pour accord oyo to bengi RDC. Nzambe na pesi biso yango alingi si biso bana Congo to bota makuna alingi to fonctionner en unité, tous dans la unis, to fonctionner lokola corps physique. Division eza mokano nzambe te, division euti pa monguna. Et to moni ke biteni na kati ya nzoto physique, bazana ba fonction différente. Ndenge moko pe na corps RDC. Congolais moko na moko, congolaise moko na moko, azali unique en son genre, azali important, azana fonctionner à exercer na corps au RDC pour être corps wana et fonctionner malamu et kene liboso. Na mbala ekoya. Toko continuer na enseignement na biso likolo ya bomoko unité ya nzoto oto bengi RDC. Na bo salaka illustration likolo ya nzoto physique to zanango pour être to comprendre bonene ya ko tingama esika moko tozala na bomoko po ete mboka na biso ekende liboso. Esengeli tosangana toyokana na kati ya puissance pour la vie de notre nation po ete totonga mboka na biso, mboka ya makasi oyo ezana bozwi na nyonso na motema ya Afrique. Tosala ete kobanda lelo tosala nyonso mpona kembo ya kolo nzambe, mpona mabenisi ya bana ya Congo et puis pour un intérêt supérieur à mboka na biso. Nzambe ya bokasi bonso apambola bino pe apambola mboka na biso République démocratique du Congo.